Olingi oyeba makambo ya politique, musique, culture, fait de société, topé sport. Kaka na magazine na bino Radi Top News. Radi Top News. Magazine oyo kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya mokili. Bana poto, bana mokili mobimba. Olingi ozala informé, formé, topé kozala diverti. Magazine ezakaka moko. Radi Top News. Du lundi au samedi à partir de 19h, kaka na chaîne moko. Magazine Radi Top News. Kaka na chaîne moko Radi TV. Et pas ya boss Emmanuel Diam. Avec vos servantes Joël Akati et Nana Matondo Mekiti. Radi TV, pour vous informer. Bana poto bana mokili mobimba mbote na bino nazali na sengo makasi ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba etando ikie na bino pona kolanda magazine moko magazine na bino Radi Top News magazine oyo epesaka bino ba information ya kitoko pe ya elengi tofongola bongo magazine na biso ya pokwa lelo na présidence de la République pona kokende koyoka message ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. J'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. À la société civile de se mobiliser derrière nos forces armées et enfin aux servantes et serviteurs de Dieu de prier pour la nation et pour nos forces armées au front. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Tokende bongo na commune ya Kasavubu pendant kolobela arrestation ya responsable ya usine ya mai ya Basaché. Image et commentaire Chirac Lipasa. Nako bozali komona ezali na commune ya Kasavubu pe ezali bongo propriété entreprise chinoise ya construction mais basala kape ba mai ya Basaché oyo tobengaka Opir mais ezali ata na norme moko te malgré que gouvernement ya ville apesaki pona kolite contre pollution oyo eutaka na Basaché plastique. Premier citoyen ya ville elongo na commissariat en charge ya environnement bazalaki bongo na site yango oyo ezali na norme te pona ko constate ba dégâts ba sachet ya mai ezosalema mikolo nyonso pe mai bazozwa yango na place moko oyo ezali salite makasi pe eza pasi pona mupepe ya kitoko ekota pona ba toilette na bango ezali polele ba kongole oyo bazali bongo installé na kati pona kosala musala ya salite yango ba pêcher bongo musala contre interdiction ya production importation commercialisation pe koteka mai
mai ya basachet plastique. La descente du gouverneur sur le lieu peut en dire quelque chose. Ces rafles est le fruit d'un travail acharné avec l'appui notamment de la 14e région militaire. Dans ces dossiers, quand des récalcitrants ont été arrêtés, malheureusement, il y en a ceux qui persistent dans ces pratiques. Ce qui est étonnant, c'est de voir que c'est un Congolais derrière cette usine clandestine. Des lots conditionnés dans un environnement malpropre que consomment les Quinois, même le bébé. Ils pensent qu'ils consomment de l'eau propre, or de l'eau sale qui détruit la santé et ces sachets qui ruinent l'environnement de Kinshasa. À tous les Quinois, je ne cesserai de dire que Kin Bopeto est un état d'esprit et non un slogan creux. Liboso ba récidive yango Laetitia Kabamba a annoncé bongo déploiement ya ba brigade verte oyo azali bongo doté na ba compétence ya ba officier ya la police judiciaire bayeba na ko veiller na mise en application ya décision ya autorité urbaine pona kosilisa na ba utilisation ya ba plastique oyo ezali na origine ya pollution ya mabele ko boucher ba caniveau pe kolongola ba inondation na ville ya Kinshasa. Totika ville ya Kinshasa tokende bongo na Nord Kivu pona kolobela fin ya épidémie ya Ebola. Image et commentaire Diane Kisola. Nouvellement ko ya malamu eye bongo na santé ezali bongo suka ya épidémie ya virus Ebola na province ya Nord Kivu. Déclaration yango esalema ki bongo liboso ya presse et pas ya ministre ya santé publique hygiène et prévention docteur Jean-Jacques Bungani asepela ki bongo na musala oyo esalema ki pa ba professionnel ya santé oyo bazala ki bongo impliqué na riposte avant ba koma na résultat yango. En ce lundi 3 mai 2021, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Je remercie particulièrement la division provinciale de santé du Nord Kivu, les experts au niveau national ainsi que les équipes qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Néanmoins, le risque élevé de résurgence des épidémies reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé. Ainsi, nous recommandons aux autorités sanitaires locales de continuer à maintenir les mécanismes d'alerte et de surveillance à base communautaire afin de rester vigilants pendant toute la période de l'après-épidémie à maladie à virus Ebola. De ce fait, nous rassurons la population du Nord Kivu qu'une équipe continuera de soutenir le transfert de compétences vers les prestataires locaux en vue de préserver les acquis de cette riposte. Tokende bongo na Ituri pona kolobela localité ya Nyakunde oye komi bongo na contrôle ya FARDC. Image et commentaire Chirac Lipasa. Bazo tambola bongo province par province pour na défendre mission régalienne na bango intégrité territoriale ya mboka liboso ya ba groupe armé locaux pe étrangère na province ya Ituri. Na opération na bango offensif oyo esalema ki bongo mokolo ya dimanche na localité ya Nyankunde contre coalition ya mouvement PIC PFPI oyo bazali pembeni ya Marabo na plus ou moins 50 km na sud na ville ya Bunia pe FARDC ba récupéra ki bongo plus de 50 km na sud ya ville ya Bunia. Pe FARDC a récupéra ki bongo contre oyo ba zwaki na ina ya bitumba ba force régalienne ba neutralisaki bongo 13 assaillants, 7 blessés, P14 arrêtés. Les opérations ont été menées tout en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant-général Yves Filemon, commandant 3e zone de défense. Ba fontaki yango et permetaki bongo na FARDC ko libérer unique centre médical évangélique ya localité yango médecin directeur a azalaki bongo ya kosepela talatina ayaki koloba bongo na micro ya magazine Radio Top News. Population et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés
de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace. Population locale bango pe bayaki na ko saluer présence ya ba vaillante militaire ya FARDC na coin ya Ituri. Opération militaire ya grande envergure et permettre bongo na ba autochtone ba zonga na ba village na bango pe na ko zonga la ba misala na bango na kimia. Ba offensif yango bazala ki bongo lancé na décision oyo chef de l'état azwaki na conseil des ministres oyo utaki koleka. Yango déplacer province ya Ituri pe ya Nord Kivu na état ya siège. Zonga bongo na Nord Kivu et pas yiwapi la police azali bongo félicité na professionnalisme na ye na ville ya Butembo. Ezalaki bongo après kosolola na troupe na ye numéro 1 à police nationale congolaise Kivu, commissaire divisionnaire à Bavan alobaki bongo liboso ya presse pona ko dévoiler objectif ya mission na ye na Butembo. Vous savez qu'il y a un certain temps passé, il y a eu des remous sociaux dans cet espace de notre province. Les remous sociaux ont été tissés sur des bases tout à fait diaboliques. C'est quoi? Des journées contre MONUSCO, des journées villes mortes, des enfants mineurs dans la rue, des policiers tués par notre propre population que nous protégeons. Donc trop de stratégies diaboliques. Tout ça pour dire que nous ne voulons pas l'État. Mais mes hommes ont travaillé, ils ont tenu. Voilà pourquoi aujourd'hui le commerce ouvre. Voilà pourquoi aujourd'hui les enfants vont encore une fois à l'école. Ils ne sont plus dans la rue comme c'était hier. Je devrais venir féliciter ces hommes qui ont travaillé. Kaka pona ko remercier troupe yango commissariat division alobike aya kopesa ba instruction na la police po ete bazala makasi liboso ya bakuluna. L'excellence de ce gouverneur prend des arrêtés. Ces jeunes-là, dictateurs, bousculent tout ça. Ils ne veulent pas. Ils veulent quelle société? Les chaos. Na Grand Kassai tolobela bongo route nationale numéro 1 oye komi na ngo lokola liziba ya bambisi. Et baleo bozali komona ezali bongo na route nationale numéro 1 ya Grand Kassai. Soki kaka mbula ebeti nzela ekomaka lokola mer rouge. Ba mama oyo bozali komona bango ba se mobiliser pona kopepa mai ndenge kaka bozali komona. Toyebi te soki bazala na espoir que un jour ba kopepa tangolo na mopanzi oyo. Ezali pasi pe mawa botala bango na ba bassin na bango bazali ko pepa mai bona nzela etika la pole. Gouvernement provincial tope ba autorité ba lekaka kasi ba lobaka eloko moko te. Ezali na nzela principal oyo ememaka na aéroport ti na ville. Ezali nzela ya monene po mituka eleka kaka wana. Donc eza facile ba accident esalema po nzela ezali mabe makasi. Nous sommes les habitants du Kassai central. Vu que cette route principale est en train de se détériorer sous la barbe impuissante du gouvernement provincial, nous nous sommes dit, comme eux ne voient pas, sous l'initiative de Louabour FM, nous nous sommes mobilisés aujourd'hui le 1er mai pour que nous puissions travailler. Et nous sommes arrivés ici au nombre de 4 personnes, 3 femmes et 1 homme. Et voilà, toute la population est en train d'accourir pour faire ce travail d'une façon volontaire afin d'évacuer ces lacs naturels dénommés les lacs Fachi et les lacs Tarsis Kabatussuila. Nous sommes en train de les évacuer aujourd'hui et vous voyez vous-même que ça va donner de bons résultats. Bandeko, ezali vraiment likambo ya pasi komona nzela munene boye ebebi kaka koyeba te soki balingi bakomisa place yango ekoma place ya kopeshe bambisi etope nini. Biso Radi Top News tolobi Fachibe béton. Tolobela bongo avion oyo est dérouté pe ekei kokweya na Matiti. Image et commentaire Chirac Lipasa.
magazine Radi Top News mosala na yango seko bimisa bosolo bandeko tambola na mokili omona makambu botala avion oyo etiki na ngonzela nango ekei kokwaye na matiti botala avion ekei mopanzi elali lokola mwasi azali na pasi ya kobota toyebi te soki abota mapasa to pe abota bapede to pe bindendi koyeba te soki pilote amelaki zododo to pe bozo to pe ava mata na avion abetaki mwa moshoro to pe ye moko avion azalaki na kwiti po amonaki nzela te botala ndenge bato bazali kobimisa biloko ebongo soki epelaki moto ezali pasi pe mawa toyeba na kobatela bomoi ya bato po vi ezalaka kitoko makasi boyoka ndenge bapassager na pilote bazali koswana baraka ni nani auta to intimider avion ina dérouté na chabarabara ita crasher tuko obligé de filmer ya to laisser tout filmer Johnny ya que pilote nanja si vite déjà ato filmer Johnny hein pour quasi tout si ni mwewe aéroport hein est-ce que il peut être ça ba funga ni banana ndio si baraka ni nani baraka ni pilote na chef de l'état tuko obligé de filmer kuliko nyona unajua useme mimi kwa agent de l'état au pilote au agent de l'état nione ulimoya tata sema mimi sasa kufilmia mu aeroport nione kwanza kaseka ni ile ya kuzara batu mu aeroport vile bandeko botama congolais boyoka elengi ya kovivre tozonga lisusu mwa moke na ville ya Kinshasa mpona kolakisa bino marché central oyo bino nyonso boyebi na nkombo ya Zando lolenge ekomeli awa tozali bongo na marché central na Kinshasa epai wapi babukaki Zando balobi ke balingi bakomisa yango marché ya modernisation oyo ezali vraiment sabotage monene bino moko botala ndenge babuki biloko yango bakolongo ya yango mokolo nini Zando oyo etongama depuis époque coloniale na ba barre de fer ya makasi vraiment il fallait ata ba réhabiliter yango ole babuka sikoyo bato oyo batekaka kuna na kati bakosuka wapi Congo oyo ezali nko pe bolukele yango kombo mususu biso magazine Radi Top News tolobi tosukisa magazine na biso na image du jour kanda kanda na samo mianje bangwala mbo balando yula kanda kanda na kundu dianje batantumbo balando zaba samo mia beto mia mukanda pardon bon comprendre papa oh babi makambo nyonso ebandaka na étape ya 0 ya 1 ya 2 donc ya bandi na ye na vélo azomata ti bomona asombi avion botala mpo molongo sombo bano aza na bango pardon pe ana maîtrise ebela bana na classé bango mpenza na vélo avanda na ye félicitations nayebi que image du jour oyo esepeli si bongo Mireille Mango Mireille Mango nayebi place ozali osepeli pe lisusu esepeli si bongo nzuzi tio na mwasi ya pembe pembe Chirac lipasa balie yo na pembe pa ya nzuzi tio na po ya za pembe la petite Kenzo nga na pesi lisusu petite à quartier image nayebi ke esepeli si yo pe na bosanité Judith enquête mama kolemba na yo te yo continuer kaka ko enquêter magazine Radi Top News pour na yebi na banquette na yo makambo bien ekozala na kati na image du jour oyo ndeto suki si bongo magazine na biso Radi Top News boyeba ke magazine na biso ezana pona ko former pe ko divertir bino na yango bolemba te parce que confiance bo pesi biso ezali makasi mingi biso pe na part na biso toko décevoir binote na pesi merci mingi na équipe technique oyo travailler na ngai na sima ya caméra na moni bongo Chirac lui passe sa caméraman de guerre mobile ya pembe na pesio merci na montage zomi bongo Diano Kisola pe Jonathan Tsakala merci na musala na bino kitoko obozo sala la kati ya magazine Radi Top News na pesi pe Justin Okito Barack Obama
Merci na yo papa, merci et na bosanité yemoko. Le boss des boss, le patron de patrons, Oyaza incontournable, hein? Immesurable, la linga balobinini, inconcamable, d'abord Kokaete, Emmanuel Djanga. Merci na oyo ozo sala na kati ya magazine Radi Top News. Ngana bino tokutani lobby. Radi Top News pour vous servir. Olingi oyeba makambo ya politique, musique, culture, fait de société, topé sport. Kaka na magazine na bino Radi Top News. Radi Top News. Magazine oyo kopesa bino ba information ya République démocratique du Congo pe ya mokili. Bana poto, bana mokili mobimba. Olingi ozala informé, formé, topé kozala diverti. Magazine ezakaka moko. Radi Top News. Du lundi au samedi à partir de 19h, kaka na chaîne moko. Magazine Radi Top News. Kaka na chaîne moko Radi TV. Et pas ya boss Emmanuel Djanga. Avec vos servantes Joël Akati et Nana Matondo Mekouti. Radi TV, pour vous informer.